Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kamba, oye! Kamba, oye! Kamba, oye! Banzansanda, oye! Banzansanda, oye! Banzansanda, oye! Munankumbwa se ye mwane mwanda velela. Yatetende mvo ilomba ntangu yeka kwa nda. Kizeiko mulevo ndombele mjamudia woela kakandinga mosi. Aliba kakasi batabe tukatuwiriko. Makande zindinga tuzifuka na kabweko. Baudiaka bawa bende idiambu. Como tata mwana fe tata bolimbo santo. To yambi ba konzina biso ya l'État. To landi discours. To sepeli mingi koyana bino pambate likambo ezali wana. Batata na biso bate yaki biso ete tosa bukonzi ya l'État. Oyo nyonso bosengi biso tokosala makasi na mabondeli po ete botambwisa biso malamu nzapa pesa bino oyo ezangi mpe mokili na biso ekende liboso biso makasi kaka na mabondeli likambo ezali wana année passée vers fin ya mbula tokutanaka na ministre ya la jeunesse ya alobi papa opesa biso maboko elako te ya bagene baza koyoka lisusu te elelo likambo toyeli ya biso bagene. C'est vrai ntango papa Mfumalongo ayaki awa na 63 batangaka badiscours sengaka mpe makambo nyonso na kati oyo emonaka papa Mfumalongo et papa Kimbangu na 1921 de 63 2003 40 ans. Likambo ya tata Nzambe ata eumeli maloba na ye ekosala kaka soki yango emonani te tokolobe te Nzambe akosaka eza boye te et c'est vrai période ya pasi biso bana toyokelaka so batata te bamama te tokomi kosala oyo ya biso moko oyo tolingi nzoka nde emonanaka na 1921 yango wana tokobondelaka makasi likambo wana elongwa awa Samaria me likambo wana eza kuna na bayuda ndenge nini ekobeli biso awa toyoki oyo batei biso na mokanda mwa tata Nzambe bapwe nyonso e alobeli na kati eza ya solo na biso emonanaki ete likambo ya tata Simoki Mbangu to néglige me mundele aza orge nango soki biso tobebisi bango bakamati na bango ekende na yango ntango nkolo Yesu ayaki na bayuda bazaki na boyokani te toloba ye moko muyuda bato ya Samaria
bato ya Yerusalemi bazaki na boyokani te kolo avandaki na bango ntango molai me bayokaki likambo wana te bamosusu wi bamosusu non après alobaki na bayekoli ndenge nga natiki bino botikala kaka ndenge wana kino molimo mosantu akokita akoya kosala kati na bino kolo akei bato basali neti kobosana mama moko ya Samaria akei kozwa mai atala kolo Yesu abimeli ye pesanga mai namela ya robi mama wana robi nga biso na bino toyokanaka te ndenge nga napesa yo mai kolo alobi na ye oyo nyonso oza kokanisa ezali chance na yo nzambe amonani vis-à-vis epa na yo pesanga mai yabi te bino na biso toyokanaka te nzambe kolo Yesu alandi alobi awa oza wana oza na mibali mitano mwana mwasi atali alobi oyo nzambe toyokaki ye yobi nani sika babandi kocroire me bango bazaki koyokana te me ntango nkolo alobi na ye andimi oyo toyokaki sango zoka nde ezali yo nkolo kaka mama wana ake kopanza sango nkolo Yesu asalaki yango po ete kofongola nzela abaki yekoli bateya mokili mobimba lokola alakaki bango ye ake kofongola nzela likambo ekei mokili mobimba neti likambo toye kovandela awa likambo ekoyi na nkamba bamosusu basepeli nango bamosusu basepeli nango te ntango ye alobi azali motindami ya nkolo Yesu abandi bosala avandi kuna 2 mois baye kokanga ye bakoki te tata Simoki Mbangu aye wana banza sana oyo tobengi nini oyo kuna na bayuda ndenge nini ekomi awa molimo santu kolo alobi ete kino molimo ekokita mpona bopanza sango esika biso bapesi biso devoir ya kopanza sango ya mokili mobimba tata Simoki Mbangu molimo santu eza boye te tala likambo toyeli awa ya molimo santu na discours ya lunzadi timansi gomatadi oyo batangeli biso awa bilembo ezali mais soki totali place yango mpe ya distance toyebi te bakaka maalo mambo te bakaka maalo mafwa eketi mu camion eketi mu maalo kizei kokono kesi twa kilenda tokoka kambo toyeli nde yango wana molimo santu azali kosala tokozonga bakotuna nini ezalaki kuna likambo ya tata molimo santu eza boye te bolimisi tosengi kitekolo mpasi kene ovokaka kandu kasadia entekolo mwana kwa avodiele betela avokadiele betela bwedi sanga azulu kuzulunkanu antotonki mpasi zikalanga sabu bulkezitanga madiscours entekolo ebu nzevo ntekolo mwana zola bula tunana ya mbuta mwilu batekolo tonena bubu tusiri bubu diambu lyolu kutuweni
Mbula tu bebe sakaka. Anto ton kanu kusulun kanu. Kan si wotu tomese nzaya onsi kululu. Kabwe quoi? La jeunesse ya onsi una itomene. Betu ba jere bura mesu manzami tukituki tu bantu. Idina nsamulu lombele kawa fiotiko wa unene esitwa nata okura Yerusalemi era sitwa samila kare ya mabwila era mateoro ikukuma karela sitwa lomba kansi luwaki saye yani mambu momo matuwele mankanda nzambi na kesu na kikongo bolimi sangai sabo no wele chini makamo toyoki batei biso ba discours toyoki makambo nyonso toyoki yango biso nyonso toza koluka nde lobiko ya kati na biso ntango ya papa Kimbangu asali 3 mois awa ntango azongi na nkamba bakangi ye akei mama Mwilo akamati musala asimbi yango kino eye kotikala na batata sikoyo pona bakomisa biso na mokolo lelo basali makambo ebele soki natali papa Mfuma Longo na bamusicien na korale ya Yerusalemi pasi place mosusu bakokende ndako ezali te mbula mwini pona nini papa pona kosangisa pona kotonga pona kolakisa lelo ili ngomba etongami biso ntango toye tolali na libanda te tolali na kati na ndako oye bato mingi na libanda parce que baplace ezali moke place kutu nanu te yango likambo toyeli mais quand même biso balalisi biso na ndako tokozongisa makanisi epai ya nani epai ya papa Mfuma Longo na bavile ya minene na bamboka ya mike na bacentre ye aza kokende koloba na koloba mpe na kosala lelo yango emonani biso tokobebisa yango te mutamari oyo avandi wana ye aza kulutu papa Mfuma Longo aboti mwana mwasi apesi kombo ya mama Mwilo papa Mfuma Mbanza abotaki na ye bana basi me apesi kombo ya mama Mwilo te me ntango nga abotami mwana mobali apesinga kombo ya tata Simoti Mbangu buna tubebisa butuvwendi bitobolegana elingoloba nini mutu auti mosika paroisse ye abondelaka si batanga résolution ezali boye bie eza boye te bapapa balobaki ete oyo bakolanda matambi na bango wana nde bana eza boye te biso totosi na biso makambo oyo bolobi na lingomba na résolution totosi eloko nga nasengaki ezalaki boye tozongisa lingomba na nzela badossier